Capage TV. Capage TV. Capage TV. Eloko ezolekelanga na kati ya ndoto nga na lupangu na biso nanu na sumba na wesa kovanda boye te nazofina pe te telefone. Ok, tika bo biso tosumbaka na wesa libulu wese wana ezalaka tovandaka te makasi kaka na makolo na yo ovanda topikle kaka force ya makolo yo moko komi kiti omiche forme ya kiti mama Capage Daddy wese wana ezalaki soki etondi mama nazo rêve nyonso ekomelanga nazo rêve wese wana ezalaki soki etondi kokita nie na pression te soki nie ekiti na pression pour mai wana eseni ezongeli yo infection maladie pour soki nie ekiti pour est-ce que mutu balobi prophète Konde aza papa molimo ya bina filé ngana ebisi prophète Konde yaka na télévision ngana yemba deux chansons bina filé yobo yemba deux chansons bina filé tondi manana za tata molimo ya bina filé akokaka aleka na télévision na beta 4 chansons bina filé avec générique tiré il passe la neni. Bon papa Konde oyemba so bina filé sunde kolobaka te go neti ngai tango ba lobaka pasteur ba warion faut maîtriser puis banzemba ba warion ngana zolota Joseph Kabila Kabange nzambe na ngai mama na ngai ebisinga emedo tika liboma yo kolota Kabila komonela Kabila wapi mama na lala kapongite Kabila zalaki azana no aéroport moto na ya liboso ekomi na Kingasani na aéroport anjili aéroport mama nazolo bango mabe makasi mama na sala be effort nyonso na mona ye na misu na kobima na prince mutu ke le karaté seni eleki omona papa pesi bino kambo mbote biso na Kingasani maboko les raïs na sala parmi bato babelela na prince les raïs Joseph Kabila Kabange maboko papa leke bongo tangu jipi na ye komaka pembeni elongi na ngai mama posa na sani na sauter koko sotele murache pusa no zwelo mikolo na yoki pusa no zombu mbuma tango mosusu mbuma likakwa mbuma makakwa tango mosusu mbuma makakwa mbuma makakwa eza na mutu mususu alota ndoto asumi na butu na tongo la muka akuta tala ne mbombolo ya nye na mbe nzamba pambola mama Olivier Lembe Kabila mama nzamba pambola yo mama tuninga question aimé baninga nyonso bazoloba pona nini yo zoloba te na lobi na kimia nyonso bi mama na yo kaka aliaki na roi akotaki na ndako ya roi avandaki na roi Kapashi nazalaka Mephibosheth ya artiste et comédien nasuka mboka na lo débat kura pasi maya pasi na komi awa ndenge nini amen tangu mama tuninga question abi mama nyonso ezoleka nazomona oka lokola ndo filme aboka ngata na jelemi akoni sanga ta lokola junior Kapashi non na sepelité na vie tika boy non sepela ka muki bambota milai wana pesa mama pesa bambota milai focha mikumba no nyoso na atana ni mbonga ngote bokundanga kana ba condition bien nzamena ngala oboko la taba lion dad na ba léopard nandimaki te nakulia na bakonzi nandimaki te. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là.
vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église. Voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Body, numéro 15, dans la commune de Limete. Vous nous trouverez. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Décembre, toye, décembre, tokomi, décembre, tozali, mais est-ce que kokota 2021? Est-ce que kokota? Yom tozaparamate, est-ce que kokota? Yom ne mutobosa na ranzambe nyonso, est-ce que kokota 2021? Yo mesana kochola ko ina ko boma ko swana ko finga est-ce que kokota ko misusu pe bakenda na le 25 ake le 30 ake le 29 bongola motema azana na nzambe ye kola ko sambela pe kotika nyoso na maboko nzambe parce que diable to biso tozola mukapona ko ya ko sala musala tozola mukapona ba projet na biso kende liboso moyini pe ye pas olala te po yo pe 2021 ko tango te moyini pas olala te po yo pe ozanga lola moyini pas ozanga te ko zangisa yo kimia en tout cas to pe sa ba charge na biso mikumba na biso epa nzambe tozana dadi na yebi ke décembre yango yo bo sepelisa dadi nazo beta sete bozo déranger nga bozo sepela en tout cas na otala ba commentaire ba j'aime ponze ka moko ba j'aime ponze moko na be mission dadi. En tout cas, on se déplace à la musique, il faut faire un transport, il faut un express, il faut un carburant, tout ça, la beauté, mais tu as confinement, mais il y a un confinement de la ranga. Il y a un confinement de la ranga. Muto pas à la keto CP la to seka capage télévision la bino ils a bien surtout dans confinement bozo CP la makasi to chape na France awa ngada na cho France na ngai ya mai yango na che de France na ngai o nyosa ko cha nzambe akopambola edadi boni. Oui, merci Maman Kapache. Nalandio très bien et puis Nabokebi. Merci. Na moni reconnaissance aux anango et pas Yahweh Nzambe tata. Makasi. Na signe respect local ba intellectuel bato to tangi kelasi to pe bana na Nzambe. Na pesi bino ba mbote bisika biswa mibino. Yahweh Nzambe tata ya likolo apambola bino pe abomba bino na mabota na bino. Amen. Merci lisusu Maman Kapache pour être ma commune Nzambe zoloba ete
ndaku oyo eyambaka bapaya te eza ndako ya mapamboli te. Amen. Tika lipamboli esopa na awa na kati ya ndako na yo obika bikamwa oyo nano obika te atako oza na ngome nkolo abakisa lisusu likolo oyo yozangi biso pe bato toza na ngote tozolela epai ya Nzambe Tata apesa biso ekozala pe malamu mingi koleka landa tokomi na bonne année na tangu ya bafeti tika na précédé na souhaité déjà ba oyangai topé libota na Nzambe nyonso ba meilleur vœu na bino bientôt Noël ba joyeux Noël. Musicien moko ya tango akala ye Nzembo boye. Bonne année na Noël ekomelinga. Oh ba master, bonne année oh. Bonne année oh. Bonne année. Ozoyoka maman. Ozoyoka daddy. Pourquoi batu ba sepelaka na bonne année? L'année exhortation c'est très important. Et ça facilité. Mutu avant naki anniversaire na ye aboyi ko fêter. Bakabeli mbongo aboyi ko fêter. Azozela a fêter na bonne année topé na Noël. Eza pambati. OK. Mama Kapash. Daddy. Nazalaka na exemple moko na pesa katongo midi pe pokwa. Komona tongo eza assurance a pokwa ti. Komona pe pokwa eza assurance a tongo ti. E ana bato ebele na se na moyi oyo famille ezokamwa tozala kine na tongo na pokwa telefone eleli yana nyakufaka te akufi yango pe za papa. Mama Kapash. Daddy. Omoni 24 heures omona ka 24 heures koloba ngo na munoko eza bien. Kasi likambo evandi kosilisa 24 heures. On a raison. Wana nazo peso exemple ya 24 heures. No monaka. To wuti kokota janvier. Maman, février, mars, avril, mai, juin, au commis décembre. Tombola loboko loba na nzambe mais merci. Eza facilité. Eza peu de choses ité. Si comme maman Kapash la ni exemple moko lisusu. Ouais. Pona ko uta janvier to koma décembre. Ba marié ba kufaka te ba kufi. Ba étudier ba kufaka te ba kufi. Ba journaliste oyebi oza conscient. Oui. Ba kufaka te ba kufi. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ba kufaka te ba kufi. Na ba société compagnie o ba yebi ke biso na compagnie to uti ko kufela ndeko na biso ya mwasi. Tope ya mobali. Baza conscient. Maman, Daddy. Okoko zala na poste bien, poste bate la kate. Même aux soda qui sodé bate la kate. Même au sala kana compagnie moko bazo bengo ADG, PDG et bate la kate. Maman Kapash. Daddy. Mutu nyuso na sena moyi enviaka kende poto ezamboke si babongisa bien. Mais ndenge tozolo baboyi. Na poto pe batu bazo sani bazo kufa. Si. Décembre oyo e bate la kate e protéger ka pété. Mutu a protéger ka pe mutu a bate la kabate za bobele nzambe. Amen. Le loto za le 1er décembre. Kaka ndenge tozo solo la boy. Na basi ya pembe na ya mwindu mibala mbinga na kate batiroro ba morke wo. Bazo kota. Si. Awate aucun nazi na Océanie, na Europe, na Amérique, tous les tiroirs ya ba morgue ezana batunaka na kati. E bangi Amérique te, e bangi Canada te. Na kosala mabe pona zwa. Nini, c'est ça. Ya Nzambe Tata, ya bokutanisi akutanisi biso. Je suis opposant de toutes les religions du Congo. Ce
soki okanisaka bisika evandi yo leka nga na kote ya bosana lukuta na yo na leka ko na musika tika boye dadi tata apambola biso na sirke bozoka mate ya kitoko bozoka mate ya nelengi nyonso bopambola mosali na nzambe bino bolingaka tocha babenga ngo nini o bachaka na liboso babenga ngo ni cher cher na biso yango oyo frère Arsène bango balinga mwa kitunga pasteur azote ozorocha la moso apa azobeta greco mais awa dadi azoloba makambo oyo moko vandi o réfléchir tokenda na oka na ndenge oseka mpo bato baa na bahôpital bato baa na baprison bato baza partout mwa gete wana esalaka bien mais na kati nango nasepelaka mpo bokommentaraki en tout cas nzambe apambola kanda mpo azoteya kitoko papa toza na mois ya décembre place oyo tomonaka bandoto ya ndenge na ndenge torevaka makambo ya ndenge na ndenge nzambe alakisaka bato na bandoto prophétie mpo komona ngo la mosusu alobeli yo mayo moko vivre ngo na ndoto explique biso nanu phénomène ya ndoto elakisaka nini mpe esalaka nini na bomoi ya motu. Merci mama Kapache. Natondaka nzambe makasi mpo na barévélation na yo. Amen. Et puis na sagesse na intelligence o nzambe apesa yo. Amen. Moto akokomona yo kaka ozotambola na nzela na ye ko comprendre oza pe na mwa dictionnaire no ya muke na kati ya mutu. Amen daddy. Ouais. Vie eza niveau par niveau. Omoni ndoto oyo tuningai ndoto eza nini pe ndoto elakisaka nini na kolobela ndoto na dévolé tozana ba ndoto o eza spirituel toza pe na ba ndoto o eza physique. Okay. Landa trouble moko ekoti na minute ona mboka on ko papolela ngo penza batu bien surtout na église. C'est bien moi pasteur lité ya kanda frappe na le frappe na retour. Nako bete batolo lengwana na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital e bale kauki bambisi ya minene babimi vima na soko vima na pasuka soko pasuka oko sale lokote waba nostalgie fikini landa tika mama otuninga makambo eza spirituel makambo nazomona na misi yo zomona ngote te limbisa papa nakasa okasi jibe na wera tata pamula ya Willy Caps bisika bizwami yo okaki komvole bo pozola na mate ya kitoko nazana bandime belé na mboko yo oyingolianga bato tonde totika ba discussion ko mama otuni question ya kitoko ko misuko mbuye ngai dadi esi yango ya kosokolela ka yango bokenda na okikoso bon yo kenda kikoso to toilette nganza mutaba kikoso na mutaba toilette biso non to koma neta ba douche te na ba sali de debe na nto koma ngote mais na ko koma ka pe na ba sali de be wana la nana lo bando to ko elongwe kangami elongwe hein na ningina parler ndoto na ningi siko batela kimia si éviter ba blague na za mosali ya nzambe kozwanga ndeti moto ya makaku mbwa oyo te nani oyo ba vide loin kozwanga niveau wana te ngana mosali ya nzambe mama s'il te plaît sepelo bika na lipamboli si peut-être yo po lotaka oui kasi tika na loba ndoto eza nini. Amen dad continue na kati ya ndoto batu balotaka ndoto eza na kati ya Bible na lobaka na sena moyi oko sote Bible te po Bible eza complet na kati ya Bible oko mona roi loti ndoto mutako limbola azati fo baluka mutu eko sala nini alimbola ndoto bakonzi ya mboka bango pe balotaka. Okay. Mama yoko lotaka. Amen. Kasi na kati ya ndoto eza na mutu mususu aloti ndoto mazo kwa ko maîtriser ndoto na ete. Azoloba ya kapashe na lotaka mingi mais na kokaka kokanga ndoto na loti te. Ngape kima da. Pona expliquer mutu. Nazo délivrer lelo.
Monoko wa pamba. Nazo délivrer yo. Landa. Ngai pe mosali ya nzambe ona vanja wana lota kando ndoto. OK. Kasi na kati ya ndoto tozana ba sorti ya ba ndoto ebele. OK. Landa. Non landa. Ndozo mona mwana mwasi moko aloti ndoto ya mariage. Azobala libala malonga. Ozomona. Tozana ba ndoto mususu ekokisama. Mususu ekokisami te. Nalobaki tozo parler dendoto. Dendoto. Ba ndoto eza spirituel na physique. Na physique. Mais mingi na ko basé na oeza physique. Te ko changa na spiritualité. Yo lingi bandoki babimela ngai. Mama. Na mosali ya nzambe mais er moko na zwaka pe ba mbate ya ba mort akanyinga ta kokota na ngamu na biso te. Vieza niveau pas. Ba niveau. Tika na lobela physique kokota na spiritualité te. Bala ndelo na nenga butu. Landa mama. Na mela mai. Bentemela. Boni benterprète tiki bango bien. Tata zobatela bango. Amen. Na lingaki message loko eza puissant bango bazala te. Poko yoka mwana bata piquer crise pona makambo ya ndoto. OK. Landa kapashi. Ebele balota bandoto ekokisama. Mususu pe ekokisami te. Landa? Non landa dadi. Nakoyebisa ngai pe na lota. OK. Mais ndoto na ngai tangu na baneko expliquer batu. Batu bazomona ngaka loko la ventire na osala ba blague. OK. Kapashi. Dadi. Na kati ya ndoto eza pe niveau par niveau. Okomona batu ya mbongo balotaka ba ndoto ya mbongo. OK. Biso pe batu ya pasi babola. Tolotaka ba ndoto ya babola. C'est très capital. Prenez ça bon dadi. Landa te. OK. Soko yamba na oba tei na plateau yo. Yonde makambo. Nzambe. Ngai. Pasteur Wario. Tata pamula ba Wario nyoso bisika bizwa mibino. Ata na zote ya moyena bosa na ba Wario. Exacte. Ba Wario. Bolobaka pe mingi bonne année ya. Yango yo. Ba Wario basa munoko C'est ça. Bonne année. Yango yo. Dede zo tamula makolo. Dede zo lala nzala. Fendi mwa mbongo kofuta ezate. Ba Wario. Vous les Warions. C'est ça. Bonsoir pe pasteur Wario en charge. Yango ana. On a zo lala te mabolongo na se ba Wario ba kendeli. Liboso. Jaloux ekangite. Ekangi. Balosa monangai. Est-ce bati offrande? C'est ça. Bati action de grâce. C'est ça. Mutali boso ayembi na télévision ngai. Si. Kolobaka te kenga na za papa ya molimo ya musicien wana. Soki to télévision yemba banze munoko koka. Kasi eloko to beba na pasteur onani. Nani? Kombo kimi. Oya lembo pasteur abana lembo nani? Nani susu? Prophète onani. Kombo kimi ngai azalaka pe prophète balobaki ya bina filé. Apesaka batu ba mayibo ya milangi ba melaka. Nyango wana kombo kimaka po ondika. Papa. Te prophète onani asa mosala nzambe ya mboka na biso. Entre l'église abima comme ça. OK. To liloba. Ya wili kapsi sunganga ko prophète ya liloba comme les aganani. Balobi prophète Konde aza papa molimo ya bina filé. Ngana ebisi prophète Konde yaka na télévision ngana yemba deux chansons à bina filé yobo yemba deux chansons à bina filé tondi manana za tata molimo ya bina filé akokaka le kana télévision na beta 4 chansons à bina filé avec générique tiré. Il passe la nez. Bon papa Konde on me soubi de filer sunde. Kolobaka te do neti ngai. Tango ba lobaka pasteur ba Warion. Faut maîtriser puis banzemba ba Warion. Landa toke na to longwa na district ko dans la matière. Landa? Non Landa. Landa. Naza mutu amayele. Oui. Mais bato ebele ba yebaka te.
Sous les Kauka, préparez déjà Babilo Repona. Grand prêtre sous les Kauka. Sous les Kauka. Na mona ka pe bonne année misusu ba ki ko fêter na Europe. Et ko sala pe bien soki nga pe na ki ko fêter na Europe. To ke non na mate ya maman. OK. To tika ba kombo bato hein. Et ko pe sa distraction ma casse na mate. Si, tu continues. Tu continues. Kapashi. Daddy. Na 2010. Na ebisi maman Clémentine, maman. Nga nazolota Joseph Kabila Kabange. Nzambe na ngai. Maman na ngai ebisi nga emedo tika liboma. Yoko lota Kabila ko monela Kabila wapi. Maman na lala kapongite. OK. Kabila zalaki azana no aéroport. Moto na ya liboso e komi na Kingasani. Na aéroport anjili. Na wapi? Aéroport maman. Nazolo bango mabe. Mabe makasi. Yo mtozaka kuna pele bakoma. Obeta tourte. Yo viola la likwanda na bino kuna. Mama etali ngai te ngape mutu na tsa français wana te na mokilo. Toleka. Jeep na ye. La nandoto. OK. Ko sala ba black te mama. Si. Ebele ba lukaka batu ba interpréter ndoto na bango be bamona ka bango te. OK. Tika Nzamba Pambola, ancien président, le Raïs Joseph Kabila Kabange. OK. Mutuka na ye zana nukuna na mikondo. Ngana yoki kaka moto e komi na Kingasani. Mbang. Natala, ndoto na lotaki. Est-ce que toko kutana na ye na prince ou bien toko kutana na ye wapi? OK. Ezana batu ebele ba lota bandoto. Et ça li 10 ans. Nanu ekokisa mite mena 11e mesani. Ekokisami. Na 12e mesani. Ekokisami. Mama makambo nazo ebisa yo. Eza makambo ya solo. OK. Na ebisi maman Clémentine, maman. A ebisi nga lobi Emedo. Biloko yo zolo bozwa kango wapi? C'est vrai c'est zolo ta papa Joseph Kabila Kabange. Nga lobi na lota ka ye. Atuni nga bolota ka ndenge nini? Nga na bina lota ka ye, to pesa ni mbote, to telemina to zo solo la. OK. Mais makambo to solo la kana ye, tangu na ko sutura moyena yeba ezate. Mama Kapashi. Daddy. Notre eza vaste makasi. Question oyo tuni. Soki boko lingo so expérience en ndoto. Yamba pe basala nzamba ko comprendre que l'ité a tie ki ndenge mu. Mususu. Bango pe baté ndenge mu. Mususu. Si. Eza tellement vaste. Na lotiye. Mama na sala be effort nyonso. Na mona na misu. Na robima na prince. Mutu ke le karaté seni. Eleki. Omona papa pesi bino kambo. Mbote. Biso na Kingasani. Maboko. Les raïs. Shinara. Nasala parmi bato babele la ina prince. OK. Les raïs. Joseph Kabila Kabange. Maboko. Papa leke bongo tangu jipi na ye koma ka pembeni elobi na ngai. Maman, posa na sani. Na sauter. Oko sotele. Mula che. Poussa nos elo. Mikolo na yoki poussa nos ombu. Mboma. Tango mosusu mboma likakwa. Mboma makakwa. Tango mosusu mboma makakwa. Mboma makakwa. Maman! Daddy! Ozomi tuna, est-ce que ba soda ou esi ba seka? Bana ba botama, tona nu ba seka, te. Tala, Maman Kapashi. Daddy. Omoni. Daddy ote arabien. Age na ngeza mukie. Mais vie ya pasi. Et moni singa makambo elekina ajina na ngai. Opesa ngama sokolo babu. Pasi ebele ajimu mukie. Komwe keli boso vie tikali sima. Ozomona. Nazomona makambo yo. Nazotuna nzambo ningo te yanga nini. OK. Namoni pasi ebele na vie. Pasi eleki ebele ajimu mukie. Kombo ekeli boso vie tikali sima. OK. Maman Kapashi. Daddy. Mutu ezomona ekoki ko craquer pe. Te au caractère au nom de Jésus. Mutu ezomona. Et comment ko sala soni hein? Baninga nyonso bayena mituka. Yo ye makolo. Ozongi pe makolo. Okangami na ba embouteillage. Na so de muto ya Debono. Na so de muto ya Bitabe. Na so de mutu ya Kingasani. Na ya Pascal. Na ya Pascal. Likambo esila ki 15h menga na ndaku na komi 21h. Nzele lekimu Moulai. Nazomi tuna question. Nzambe
et ko changer to ko tika la kaka boye. C'est ça, et changer. Landa. Ndoto eza na makambo ebele. Eza na mutu mususu mama lotaka ba ndoto mibalete. Alotaka ba ndoto misote kaka ndoto moko répétaka chaque jour, chaque jour. Mwasi kitoko yazalaka soki alali aloti asubi alamuki pe na tongo masube kitaka te ekiti. Na bandi koya. Si. Ngai pe na lotaka. Ndoso mona mama koswango black te makambo na zoloba. Eza na mutu mususu alota ndoto. Asumi na butu. Na tongo la muka akuta tala nembombolo ya nye na mbe. Wala nina na mona te. Ezali. Batu ba komante nga pe na lota. Batu ba go benga yo makambo. Mama. Chela nga kaka ba preuve ya commentaire batu ba ko commenter. Batu ba ko ebiso eze ya solo makambo sani azoloba. Kapashi. Daddy. Omoni ngane na zaboy. Nazo ebiso mama ndoto eza niveau par niveau. Si. Ndoto spirituel na ndoto physique. Nazo simba nanu mwa muke spirituel na koya na physique. OK. Na bete lope ndoto nga na lota na vie. OK. À part ya Raïs. À part ya Raïs. OK. Maman na nga pegisi nga kebisi nga. Landa? Nazo landa daddy. Kapashi. Daddy. Mususu azolota ndoto. Yena kingase nya suka. Azolota ndoto akomi na poto. Si, ebele. Landa? Nazo landa daddy. Aloti ndoto akomi na poto. Yaba misusu ekokisama. Yaba misusu pe moye ekokisama. Exactly. Yaba misusu pe nanu tana mweseni ekokite. Si. Oyoka masolo na njilite. Mwana za na poto. Alali asutuka na Congo Wow, atinda akodite. Mususu se retrouve na mai ya njili. Ye na piscine kuna ma se retrouve na mai ya njili. Famille ndoki. Na combien en ndenge nini ibele. Ndoto eza mulai. Mena maidadi pango sape. Zamba pambolo penza ba révélation somme. Batupera bazozo ndika na bango na Kapashi TV. Totanga makomi hein? Totanga. Dadi fona ozo Bible msusu hein. Yondo sombela kanga ite. Ozo Bible msusu. Bomoi oyangai yaya. Ezwi valeur na kimia pona yo. Okokiselanga bandoto na tikala kolota te. Okokiselanga makambo na kanaka te na vi. Maina bomoye sengeli na bomoye bato. Mungwa ya kana ekomisa bomoy nanga elengi. Oyokinze muwana makasi. Maina bomoye sengeli na bomoye bato. Mungwa ya kana ekomisa bomoy nanga elengi. Kapashi. Daddy. Landa. Ndoto. Ebele balota ekokisama. Ebele balota mo ekokisama. Exactly. Mususu petangu na meseni ekokite. Amen. Aloti ndoto ya libala. Azobala libala malonga. Meye sabala. Ozobala deuxième tour pona nini? C'est ça. Na bandoto na yo. C'est ça. Eza na basali ya nzambe na makambo na koloba. Na ko orienter bino basa capable ya ko délivrer bino. Banani papa. Landa te mama. Na yebi. Si. Na ko pesa numéro moko. Faut pesa daddy. Soki na pesi numéro wana. Boko benga mosali ya nzambe wana boyebisa ye. Pasteur lité ya kanda a pesi biso ba orientation. To benga yo poto zwa yo. Très important. Oye denga ndoto na ngeza ndenge nini? Bobetela nga ba ndoto na binote. Bobetela ndeye. Bobetela ndeye. OK. Yenda sa capable.
Pour ngata on a pesi mo sala nzambe na pesi mo sala nzambe ya solo. Ezate na pesi mo sala nzambe so kene ko tonga yo. Mo sala nzambe nga na ko pesa yo. Ata bengi si on hotel ko banga te akokito jipite. Tika bo. Nzambe. Il pas qui ça pantalon te. OK. Oh il y a comme ça les révélation outi pa ya. Ya nzambe. Ako meliso be ma ya buzoba te. Lo sambo. Ndoto ekendaka te. Ekei. Alota ndoto abali mutu ambongo. Asutu ka boya bala voyou. Muyibi. Escroc. Combien de fois ngana lota ndoto ngana yo libala? Obebisi bandoto. Wate wana obebisi bandoto. Nakamwa yo makasi. Te daddy, pardon. Yo reva ngato ndeni. Bonga na kolota yo te. Bon mabeni na zana. Te. Pona na somi mutuka te. Te. Pona na lupangu te. Te. Orozora o menga ndete. Ozabe baguna ngai. Te daddy. Wala bebe. Na kraka yo makasi. En tout cas daddy wala bebe système. Wala bebe système. Na ozala kimia mukolo ko accepter ngai. Non, ya qualité. Parole la bolingo ya ningo moninga ya. Non, ya qualité na boule. Na boule la mer. Ndoke manga mbangu wa. Yango wana. Ezako kayo. Landa? Na landa. Na kota siko na mozindo. Kota. Na lobaki to sana deux sortes ya ndoto. Ndoto spirituel na ba ndoto physique. Na lota ndoto moko pendant 2 semaines. Kamoko wana. Ndoto moko pendant 2 semaines. Landa? Na so landa dadi. Na betelo ndoto ako. Ouais. Ah. Yoza ponanga, yo mosusu akozala te ponanga. Fongola miso yekangama na basusu liboso na yo. Amen. Liboso na yo na bosana pasi ya bomwana ye. Liboso na yo na za moto ya yesengo. Kati nanga otia yo basusu basengeli nango. Amen. Ngana ye tosolola masolo akati. Nke mwanzambe simbali kambo na motema. Mosike bongwana pene. Molili bongwana mpole. Mawa lipamboli esunga babola. Koma na ngana buku na yo lopango. Wanze monani. Okomisanga leke Jésus likondi ya famille. Batuta. Na kiti na yo bafana mibale te o. Akanga pe banzembo. Nkembo na yo okabolango na nani. Bata ba promo banzembo pesa akanga. Bapasi na nga bomwana. Amen. Abosani sanga souffrance ya bolenge. Boha mama ni mama. Ona benga ya papa na senga numero na nani. Kokota mama makambo pe. Landa. Kokota mama na buzoba na ngai te. Mama za mutama yele tika mama vanda. Ngana za mutabuzoba makasi ne. Ngana boti na nga. Oelka. Landa. Mama Kapage. Daddy. Na lota ndoto moko 2 semaines. Zela sikona betelo ndoto. Otala nenge bandaki na nenge suke. Beta papa. Na loti ndoto na kati avion. Landa. Daso landa papa. Avion koko te zala facilité. Faut zala na passeport, faut zala na billet, faut zala na vie, carte de vaccination. Corona ya corona. Na corona. Na loti ndoto na kati avion. OK. Kasi avion yango ebimaki Europe te. Esukeka awa na mboka. Avion kitaka te ekiti. Mama Kapage. Daddy. Ndoto physiquement. Naza na bo moto me makambo ekomelinga nazo mona ngo lokola ndoto. OK. Nazo rêver. Na kati ya ndoto. Avion kitaka te ekiti. Na moni ba jeep. Oya malili. On talaka na musika ba jeep ya Lix. OK. Eko zwa biso. Tomati. Tina lopango wo. Mama. Daddy. Na eko fonde na réfléchir na lobi oh.
Tangu na ebisaka maman Clémentine. Na loti Kabila Joseph Kabila Kabange. Maman ebisingo bandi problème ya mutu. Na se retrouver na kati ya lupangu ya papa Joseph Kabila Kabange na Goma. Tikabu. Ndoto bandi koko kisama. OK. E bandaki bi esukela kinga mabe. Zela na betela yo. OK. Maman Kapash. Daddy. Eloko ezolekela nga na kati ya ndoto nga na lupangu na biso nanu na sumba na wesa kovanda boye te nazofina pe te telefone. OK. Tikabu. Biso tosumbaka na wesa libulu wese wana ezalaka tovandaka te makasi kaka na makolo na yo ovanda topikle kaka force ya makolo yo moko komi kiti omiche forme ya kiti. Mama Kapash, Daddy. Wese wana ezalaki soki etondi. Mama nazo rêve, nyonso ekomelanga nazo rêve. OK. Wese wana ezalaki soki etondi kokita nye na pression te. Soki nye kiti na pression pour mai wana seni. Ezongelio, infection, maladie. Pour. Soki nye kiti pour. Est-ce que mutu nini ozo sumano na condition physique obakisi sous condition physique ni ekiti pour oseni Daddy bomsana tio physique Mama Kapash Daddy ngana na tikala ko sokola mai ya moto te likolo ya touche. OK. E utaka plus babenga ngo douche mai ezokita na pression na mutu soko fongoli ya malile bimaka te ebimi o fongoli koto ya moto bimaka te ebimi na lobi o nazomona eza ndoto to eza makambo nazo vivre na misu. Mama Kapash Daddy ndoto ezalaki tellement mulayi ekuti biso na table tozolia batu nyonso bazoloba mama makambo nazo biso c'est la vérité. OK. Batu nyonso bazoloba na mesa bazolia ndenge ezalaka kolia esili batu bazoloba. Nzamba pambola mama Olivier Lembe Kabila. Mama nzamba pambola yo. Mama tuninga question aimé. Baninga nyonso bazoloba pona nini yo zoloba te. OK. Na lobi na kimia nyonso bi mama. Na yo kaka. Aliaki na roi. Akotaki na ndako ya roi. Avandaki na roi. Kapashi Daddy nazalaka Mephibosheth ya artiste et comédien Tikabu nasuka mboka na lo débat kura pasi maya pasi na komi awa ndenge nini. Amen. Tangu mama tuninga question abi mama nyonso ezoleka nazomona oka lokola ndo filme soki na sutuki na kotomboka makasi nzambe keno tuna ye yoko sate na lobi ndoto réaction des Indiens landa non landa ngani nazoloba te. OK limbisa yo zalagi isoka na ebisi ebwe mama o ngana découvrir ndenge na vandiawa boboto eza lolenge na yo ko salisa bato eza habitude na yo ko yokela bato mawe eza comportement na yo na kati ya kitunga to pe na saki no ebo mama manka na kati eza te les jours wana ne na confirmer que mama o atambolaka na nzambe eza pona okumisa ete Kapashi otuni famille ya papa te otuni famille ya mama te otuni ngai te mwana batu libana ya province wo eza facilité par ça abangi pete ki akoko so pe problème loke songi na mutu na ngai tout ça katikati coroneza tout ça isusu nabi ko linganga mingi mais babi kana zwa chance ya kovana na yo Kapashi landa na lobi na botema pe na mama mama na nga lingaki nga mingi mama Clémentine mais nzamba eko bakisela nga mama mususu na bomoi na ngai amen ndoto nazo lota ya rêve mama Daddy na banisiko ko raisonner à l'époque ndaku tolali mbule bandaka te ebandi nga na lobi yango mbulo yo
ezobeta libanda to ezobeta na ndako na kati ya ndako me tosi ba parapluie to seni to tie baninga balali biso na parapluie kapashi na yebi somo ya mai ndenge kotelaka bato na ndako na ba désert nzambe mama na ngai na kosaka te kendo tuna na yebi pasi wana mukolo mususu ekotela biso ekuti biso na courant chance ekomaki na prise te mbangwe wo libanda to pola sikoli libanda lupango wa famille bato baleki ebele bandako ezokoka lisusu te mokili bamonaka akoti na lupango me nalalaka na libanda libanda ya lupango baporti mozolala libanda kapashi nalala na mbetu moko mokolo wana kapashi nanu na adora nzambe ndenge wana te sikabul nanu na adora nzambe ndenge wana te wapasi mama memaki yo ndoto nanga elati nzoto nazomona lelo nakomi mokonzi nazosimbe nazomona bisakoli elati nzoto ndoto nanga elati nzoto nzoto kapashi nyonso oyo tosalaki elekaki bien ngai nalobi nzambe oyo ekomeli ngai etikala boye echange lisusu te kapashi na sutuka boye tozonga na aéroport na njili te tozongi bisi aka kozwa biso te ezwi biso miniti ya kotanga bakitisi nga na trace ifoka mama osalika boye pona ozongisika lisu na vie opona nini ozongisika lisu na vie opona nini nakia libela bayo bwako supe abokanga ta na jalemi akolisanga ta lokola junior kapashi non nasepeli te na vie tika boye naosepelaka moki bambota milai wana opesa mama opesa bambota milai fota mikumbano nyonso na ata na bani mbongo yango te bokundanga kaka na bakondisio ya bien nzambe na ngana obokola ata balion dadi na baliopa nandimaki te nakolia na bakonzi nandimaki te nalota ndoto ya 2 semaines naolia bafruit naamela baji ere nyonso komande kolia batango mpe baosilika kaka te baoloba kaka papa lia na yo nalia ata 12 fois na journée ebongo kosumba nalia na lokoso biso ezalaki ya kapashi tambola na yo journée mobima okutaka na po kwa borga ya po kwa tambola ndenge olingi oyebi nde bamela ati te mama na témoigne ndeni wana mama aza maloba nelongi yango nde ekoma koso ozolela pardon nzambe na ngai kapashe dadi nga na okomandeka mbisa libundu tilapia tika boye yaya tilapia eleki na sani na monene nazalaki ya kapashi lipeka moko ya soso na osilisela yango sibula vufu me kuna ekomi tilapia moko nasisaka embula vufu eleki ebo ndenge ozongela boye okomana komele boule nasepelaka 2 semaines na vie na age ya 35 ans nasepelaka 2 semaines bane ebele na nzoto me bisengo mokile nzembe ndoto ezonga lisusu te somo oyo bozala nomwa mokie momi comme ça tata pasi te boye pasi soki poto ozonga pasi ekolisaka
Ah, Pasteur Kolisa. Maman. Dadi toka tamatea. Nzamba pambola. Amen. Apambole penza. Ayoki yo. Na quartier na ngape batu bazwa pe bazali. Na commune na ngape batu bazwa pe bazali. Mama otokola na ye quartier moko te. Ça. Mama nzamba pambola. Amen. Naza so na vandi na zoyeba te na koyebisa ye nini. Merci kaka. Nzamba pambola yo mama. Amen. Mama Clémentine mukolo wana komi kondimelanga mwana alotaka bandoto ya solo. Ekokisama. Kapashi. Dadi. Na lote ndoto bakabelinga mutuka. Ndeko moko na ida ye na vie. Afini nga ya lobi na vi na yo. Otika la kotambola na mutuka te. Bon na mona ki ona ngojuka. Eza di pusu ya kosenga. Ya. Na chata delete. OK. Atika nga na bandala. Kapashi na kanisi ebele. Na comprendre. Na kanisi ebele. Tika année 2021. Amen. Merci maman. Dadi on peut s'appeler numéro. On a besoin la date du téléphone. Appelle sa numéro. Maman yoka. Ebele balota bandoto. Akufi. Bazo lelaye. Ayoki penanze mwa bibembe nenge zobeta. Eze na banzemo batata moko misatu. Pour confirmer okufi fonte mwane sani. Ebeta. Tika bon. Denis Ngondi. Matou Samuel. Frère Patrice. Tika boy. Soki banzemu na bangwe beti. Ndeto confirmer senini okufi. Na lota ndoto ndeko na nga akufi. Na la mukana tongwa seni akufi. Okoko lota ndoto. Nzamba zo parler tantôt d'une autre tantôt d'une manière. Okoko lota ndoto na famille na bino bokufeli nzoka na bavois. Na bavoisin oui. Ndoto eza tellement moulai. Pesa nga téléphone. Pesa téléphone na dadi, apesa numéro ya mutu o akoyede biso pour la interprétation ya nzoto. Bobenga yebo hésité. Ouais. Yebisa na bengi na part ya mosala nzambe. Pasteur lité ya kanda baza tellement belé. Si. Kasi na ko pesa ka na limite. Te pesa la limite. Obengi ye papa Kosi. Jean Lio babenga gayi. Po ya toza nyamani na kolia yo. Tika bon. Landa. Luka pena nzamba pambolo dadi. Matia de roza kitoko. Landa comme on a ye frère Kosi. OK. Bobenga ye s'il te plaît. Benga ye. Azana grâce à délivrance. OK. Ngape na mo sala nzambe kasi ye muta délivrer ngai. Zwa numéro plus 243 89 52 au commis 600. Après na souka au commis 67. Zwa numéro 089 52 600. Après na souka au commis 67. OK. Wana soko bengo lobi frère Kosi. Na bengo pona landaki mate ya ndoto epa ya mosala nzambe pasteur lité ya kanda. Nde na sengi na yo tala ndoto nga na lotaka yango yo. Yawe nzambe tata apambola ba o nyonso bakanisaka ngai. Amen. Na $5, na $10, na $20. Kolo yawe nzambe tata ya likolo asunga bino. Numéro na nga pe mama Kapasha komaka wana na se. Soko sepela bonne année oyo. Ngai na mama Clémentine Kaila to lia pe soso na yo e kozala malamu makasi. Soki poko tindela biso bilamba bonne année e kozala bien makasi. Soki poko longola nga kote na zalaka na ya pe ko mona ya Willy Caps na bandal na ya ko fonda pe sika moko na ba sente ya Kapashi e kozala mabete. Mama oya sungaka déjà. Soki na beli ki se yaka. Nazaka na souvenir à moi na moi so azoluka nga to sala émission nga na kimaka kaka. Na ebisi mama na bela lobi papa obeli. Atindelanga quelque chose nan to sala émission na yete. Ne yango nazalaka soki na kanisi ye na lobaka Kapashi
nzamba pambola yo okene musika kasi ko koma orgueilleuse jamais c'est très important ba mata pe suka ngo basani ba bambana ngana te ya vis à vis o lobi tango bamba no loba qualité azana na raison alobaka pangusa tata pambola biso amen na lelo Edgar Business enseigne Saïdi kuna na Turquie na Istanbul ba confiner zo mona nga libabe elanda nga kaka elanda nga kaka mama elongwa na Kapage TV elongwa elongwa elanda nga ba proclamer nga na Turquie nga le bien nzemela ngai la tala Turquie na mata deuxième avion mais elongwa za calme enseigne Saïdi na lobaki boye ata ba confiner tindelanga mweloko na ngana fête na ngobona ni soki ba fongoli na koyaka kobeta na Turquie les amis de pasteur lité akana na Turquie bazolela d'une manière impossible OK oya ba bongisela kinga déjà ba valise bilamba mosala nzambe mais choisate mutakoyela nga pe azate foka ngamona kende na ya nango héritier mpaka 7500 giga pese loko ozwe loko héritier mpaka na kati États-Unis tata pambola yo John Mystique bisika bizwami yo atako na retard tata pambola yo na bonne sanité le père des orphelins le mari des veuves le boss Jacques Sobanoka ya ba boss tata pambola bisika bizwami yo merci maman Cynthia Kapage vraiment moi rappelle Régis Banza Banza ya ba Régis Papa Dior na Paris Batinda Papa Dior na Paris Kasi boutique Souka carré Kasi boutique na yo ezoya non na moni ata bipité ezoya le royaume des chaussures avenue Patou numéro 2 Bandal Chibango bonne année yango oh bo pesa ngene c'est ça wana na ebisi bino vérité le royaume des chaussures avenue Patou numéro 2 bis na Bandal Chibango eze sika ya kobunga te tuna kaka soko comme na Bandal nyonso kokoma tuna ka le royaume des chaussures ezaka wapi malamo komi o eza émission na ngai ya année clôture 2020 suka ya wenzambe tata akanisa pe apambola bino nyonso na pasi na bisengo to bandaki na bino année pe to sukisi na bino année atako ya kolia ko melezala kite kasi na ba appel na bino na ba commentaire na bino bozwa kite ko soutenir biso na Cynthia Kapage na musika ya wenzambe tata apambola bandeko nyonso bisika bizwami bino merci pastor merci na ba nyonso balandi biso merci na ba warrior tout ko bana yemo fali ti keno na suka bino nyonso en tout cas ba fiston koloke ba B52 ba para nyonso be di badiata ba Willy Caps en tout cas pastor yeyo pastor za pour l'orchestre nyonso za pour la batu nyonso bato nyonso yo simba melo o panzaka mino na osekate sunga mosai na nzambe et osala vraiment bien à se déplacer kafuta randaku asombaka toge ataka crédit tala yemo abi akomi tata likolo ya pasi or kana 34 so 35 hériti mais yemo ami comme ça tata le roi so pendeni moi 85 merci à ba nyonso balandi biso en tout cas bo s'abonner bo aimer bo partager mes émissions na biso pour dans le autre suki wana merci bye à la prochaine Kapage TV Kapage TV Kapage TV